Mais oui qui na moni na clip wana Mireille Ngoy Weranson a utilisé trop côté ya display hein Shida. Côté tout moni est trop donc tout moni ne abimi figurante na clip wana par rapport ya bino. Et ça pour nini? Et c'est faut pas figurer. Et on a dansé sa figurante. On a ba jara ba figuraka. Et ça ngani. On faut na bina ne ba to sentir que na bina. GPX bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans tozaka topika bendele. Papa azana yekaka papa. Balula. Kamata. Nyos weizana kati. Oyo ezali GPX agence moko na kati ya Londres mobimba lumi kosana te tata akutika na tata Raf ngindo Congo promo Raf akubomola sege webi Raf ko ngindo check oza site moko Gaillard batutu basepela nango Congo promo en tout cas bosala musala kitoko. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Chaque chose a son temps. Ben déjà c'est le temps de l'émission News Dekin avec moi Betty Masengou. Très heureuse de vous servir fidèle de l'émission. Moi Betty Masengou, je vous souhaite bienvenue dans cette émission. Partout vous êtes, partout vous nous suivez sur www.congopromo tv5.com avec notre boss l'ingénieur Raf Ngindo, notre papa depuis les États-Unis. Et ben moi Betty Masengou, je vous aime, je vous souhaite bien de bonnes choses et surtout bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Déjà, vous le savez que News Dekin, c'est une émission socio-culturelle et nous faisons plus la promotion de notre culture qui est la culture congolaise. Aujourd'hui, en tout cas, serrez bien vos ceintures parce que bientôt nous allons décoller et déjà, je reçois 2 grandes danseuses de Weranson, Igwe de la Forêt, voilà, Shida Mukelenge, voilà, avec Fleury déjà, Fleury Mandangi, c'est bien ça, non? Ah, donc voilà, boyebi que ba news est ambola qui par rapport à ya Fleury na Shida, et ben lelo na émission, vous allez en savoir plus par rapport à carrière nabango et surtout par rapport à 7 jours de la semaine qui est l'album cher de Weranson, Igwe de la Forêt. Et déjà merci à l'équipe technique de Congo Promo Télévision. Là je vois mon frère Cédric Bakamana, merci, salutations déjà à vous, salutations à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline, bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, salutations à notre cordon Timothée Piana Serge, ya Mbinga, ya Mwindu, ya Maël, ya Bogar, Moussala Torkos, voilà. Et je pense à notre DT Christian Mbouimbouiou et tout. Big salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindo, notre papa, depuis les États-Unis. Maman Emilie Nzemba, maman Ali Keleba Mounene Nakata Londres, wana. Sans oublier Anita Kabamba Queen na London. Et moi aussi à papa, tous pépélé en bétolo, maman Emilie Nzemba. Voilà, maman Yozara Yanga ya motema quoi. Bazo nyonso na Londres na tikeli bango me batikelanga mama Emilie Nzemba. Moi c'est à papa tous pepele ya mbeto le mama Ali Kelemba munene azalaka moko na Londres ezayo mama. Et sans oublier noko bana champion Kayembe na Kenya wana. Merlin moi si kitoko mama na Serlin toujours depuis Kenya. Moi si à Serge na kata Kenya. Leader Kava Blaise Kava Igwe depuis Kenya. Salutations à vous. Salutations à Barcelone Moninga champion Kayembe na kata Kenya wana. Donc de gros bisous à vous tous et déjà chers fans, je suis ici donc on a Flat Hotel Piccadilly na lokola ma Matongé. Et je salue aussi Monsieur Kwami, donc Monsieur Kwami
responsable boss ya espace kitoko hôtel Piccadilly o apesa biso espace to salara émission. En tout cas salutations à vous, merci déjà chers fans de nous suivre, surtout merci pour l'attention particulière. Voilà, salutations déjà na ba fan tout bozolanda biso de partout, agence GPX na kata London wana na Londres on avec les boss Gaston Chenda oling bilo connaît comme na avec beaucoup de sécurité OK la agence GPX na kata Londres et pas boss Gaston Chenda. Voilà, je suis déjà avec nos invités donc boko sala entrée na bino Shida Mukelenge donc voilà Shida Mukelenge yo na zoya bien habillé toujours à Ravalobi 7 jours de la semaine. Shida, bonjour, bisous. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko takandongo mona biso 7 jours tozaka santé kitoko nzamba zo batela mambo fonga mi ebele tozaka kitoko. Voilà, en tout cas kitoko makasi mona na pour lelo to 5 émission les kara ya hôtel ma debout quoi. Voilà, toza pena Fleury Mandangi voilà. Fleury Mandangi va le bien habillé toujours kara comme en Europe Fleury Mandangi voilà. Bonjour. Bonne santé. Santé, on peut peler. Voilà. En tout cas, plaisir à trop Fleury. Ba fan tout bazolanda bino partout dans le monde entier. Oui, bisi bangonine. Ah, nalinga bango trop, nalinga bango mingi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui, bien monsieur lelo ba fan bazolanda biso ba kasenet bo bunda na plateau Shida. Biso tamso babasi mambezanga te so boze ato bunda ate wa fo boze lande to bina so yo bitumba jamais biso tamso babasi baranki nizanga na onti côté babasi bazari belé mais to abana papa moko to na boyo kanitaka to lekina masana ongisa déjà kala na kende kutu côté na yala mbelinga fufu na lié to sengani ba pardon to meli mo mukie to mela ebele te mo mukie to yokani ata collègue na ngamsala to bebanelani. En tout cas oui que ba fan ebele ba Betima sengo tellement lobelaki Fleury poussa na koto ya poto samso mission debout o lobelaki makambu ya bitumba ya Shida na Fleury ebele bakasaka ti lelo bozaka na ba ranking barando wana ezalaka on a baki lelo na émission spéciale fona yambaka bango mibale ba fan tout bolingaka news de kin avec moi Betima Sengo parce que mutu mo bi o yamba bango ba yo beta na makofi na plateau te en tout cas ndebo bunda on a bi ke elekela ba fan trop mais relation ça va hein, c'est bon hein. Oh masalanga ye Shida ibula oko saka pona ya bibino boy misusu na fin émission awa te preuve à l'appui ata mbote po batu bamona Fleury Mandangi basi wapi loketa shingom bina pe soloko to bongisa biso basi to vanda o makele sanga te moi composition mukiega ka biso ko gange belé dato bongisa kala tongo tongo déjà bobongisa preuve voilà puis bomoni bambote mususu esanga mimbote na bopesa nisko boyambala lo ba bizu wala bambote mibali wala bambote boyambala penza bizu kitoko. Voilà donc je pense bien vous comprendre donc déjà Fleury na Shida le bien très bien bongisa na bango matata ezalanga kalango te bisika basi baza mais c'est bon baza na bango bien mais Shida oui que 7 jours de la semaine ndeza déjà na terrain boy ndeni par rapport ya yo moko depo bando bina pa we rançon que de la forêt au sali déjà na ko banet analyse nini yo sali na ndengo bini na 7 jours de la semaine ba générique mususo bina na lobby 7 jours de la semaine ndenge bimi boy to so ka lokwa kibwisa pipa ta album ya présent biso yemo 7 jours et na mambe belé kitoko to bini na biso ezata ke so bomoni batie batu mo na clip es ba film onde baloué bon batie bongo wana batie biso seke biso to bobina te ça même pas bongo eza na ngoka ke ba style mo na comprendre comme René na ngoka ka Moïse Mbi e pasala ke ngasala kana ngo ngaba bina na biso pe to tie be fa bukas pe présent de la forêt président pas bini si ba danser zona oui
que bam sous babi que m sous de la forêt nga bois qui sabino a commune complexé ba danser zo babina qui pas faire regola babina pas Fabrigas babina pas Moïse Mbi enda zui bango pe babina na 7 jours de la semaine bongo te so tali pe bien ndeka ba générique ngo bimi pe au moins ka ke babilonga ngo ezala ka ba oluwe bango ezate ke pa bois qui sabiso nde bango babina nde biso to bina te bango trop babilo na bango ba makasi mais biso to bina loquette to vandisa ba msuyo yebi oui ezaka ke baluwe bango biso to voyager to kenda bango te bango ezaka ke baluwe bango bazala wana basala musana bango c'est tout basali papier bango mbongo na bango c'est tout bakena bango mais biso to bana wenge to za awa. Mais Fleury, on est bien bon ni pensa trop par rapport à danser zona net Fleury boy no bini kutu te entre nous hein parce que mission nous de kino avec moi Betty Masengu et cette mission en vérité pour les na lobara tout est permis dans cette émission sauf le zangir il faut qu'on se le dise hein bon mon ni pensa te hein ezaninga tout ça va générique est belé à droite il y a 3 génériques oyo 7 jours de la semaine ba danser o wala ka mususu ne ba monani oh we ranson a loué ba sengle na banangwana wana biso te ba sengle wana ba bini ba bingi toko ka ba fimo soki ba uti wa pongo to tala on te tala kiango mais siko na moni nde na mona ki bino mais na bibo mona ni trop te par rapport ya ba danseuse Igo de la forêt babina pas Ferregola babina pas ya Fabrigas babina pas Moïse Mbie nde bangol ba mona ni trop na 7 jours de la semaine ça pour nani par rapport à bino bien ya onde makambu ya onde makambu biso taba kole loko biso moko ela ko to benga ki bango ba iya foto bimisa bango ba bimisi bango ba lâcher ba tiki mbala moko bobo ke biso tikala ti ona ba mpepe mo mpepe bango zo ramasser ba tebele ya mpepe ti bino bo ko kamakambu te mana ngai to ko makambu te ndete bina ka ndenge moko ti baba bina ka trop boy so to vanda ka penza boy bonga bino so balakisa bino ba boye pa mayo majesta on a pese bambo tebele bonga boko kango te fallait ka we ranson na invité ba danser zwana ya nango bongo te ba be loko ya likambu nango faut tika bango basala makamna bango biso sepe ya biso esenga ka bomba zala wana babini be troti ya mabete esa baba ninga so basisi ba tutu ba luka bazwa mbongo mo eloko mwandambu pourquoi pas te baba bina kala bango ofuti bango bakena bango musala basala ngwana sikoso biso to dondi wana to konzi wana baba vivre te faut ba bini pe ba futi ba kende faut ba moyo vivre Merci beaucoup, c'est bien répondu. Dans un Shida poto ça j'ai de gauche, j'ai de droite. Ah donc c'est comme ça. Voilà. Mais Shida quand ndenge to beta ma solo, balobi na générique oh ya 7 jours de la semaine. Ndenge batu penza ba zela kango penza, c'est comme si bokeneli bango na ndenge mususu to memi bon to biso ta on le roi de la forêt ndasa na patron nga aza mutu mo bwasala ba makambu mo boye nde bino bozeleza la bongo ya o mema on a ba niveau mususu mo 7 jours ayembi ba muno o colonie ala mbuluba ba mamu pezali mwana mamu zembo na bino pezali biso bata bandundu pezala kati donc ayembi do ya jeté ayembi donc dans 7 jours de la semaine donc ba poto da na ebi da kuna da poto déjà ba sombi ana kimpezo tekama donc ngana benga ngonde kibwisa pipa donc no benga deuxième kibwisa pipa donc eloko na yemo le roi de la forêt zande ni masengu okota boîte okota part oyo ka générique oyo ka banzembo ebeta rumba to boy na biso te be ba banda ba rumba te par exemple yemba rumba Chantal kanga masolo mais mikolo de ton système ka ya 7 jours de la semaine binande donc toza biso bana le roi de la forêt takande bo mona biso toza biso bien poto yebi poto zo solo la kinezo solo la donc bo somba album na bino boyoka o le roi de la forêt sal na katwa sigida pe a Fabrigas et en terrain Ferregola pe qu'est-ce que j'avais dit en terrain bo banga bangote po ba danser na pe ba bini danger te wana conséquences à lichote mais ça est la vérité au taliban oui Nathalie merveille makele les massa nanga chef tena ba danser za Fabrigas massa nanga abini danger oui ce que côté ngo memanga nande na moni côté ba bini ti ensemble pinda ba bini desini po biso to bini na biso bino pe bo bini chorégraphie bo bini bino nyonso to moni pe danseuse moko te o penal système o abimi abete lo mo boye ezate bakala bona mambana ko mo René fo na concert concert en plein air au bini si bat basepel ba moko na yobi to bina ngo déjà et danser ces até ka po bina na clip ta clip na ko bina na ndenge ke ba obete lo boye ezande monte oui ba bini na bango bien kamana nga bini na bien mais est-ce que ngo mema côté mususu non na ebi ba danser na bo ba bini te
neti faire danseuse nini abina tenga ngalo ba mamba ya patron ya Fabrigas ata patron da danseuse ne ba bini kitoko yo rigola pa patron patron na ndenge na bango kuna ba danseuse nenga na yebi bango te ba bini ni siko na okumisa nini o na moni te na okumisa kote na moni sikoyo eloko oyo omoni danseuse nini eloko ndeni Fali Poupa ba danseuse pe ba bina ki wana nanyo abini ba loué bango te ba danseuse Fali Poupa oyebi bango te na bango te nga mona lokwa ba loué bango ba fio ba bina boy mais na epité na mona na bango te on y attaquant si ya Koffi Olomide bango kutu na yebi na ba ma mi bimba na ba binani e mamba son ba tika ne ba musique biso ba taille ba shida ba fleury ba bina la générique ba sepe ba mikolo bongo ya bala mona ape mbudana ni ataka son ataka son na mona ape danser Sabinia na yo mona danser Sabinia. En tout cas, nazongela Oshida, voilà, mais nazongela nous fleury. Mais na oki Shida lobi que ba danser da mikolo ba maman mobimba. Ajini mutako rosa na la bina danse pour fleury rosa jaune. Eza na jeune fille musu na ba ajo boepe musu azotanga ne classe. Musu pe mona musu osala na biro moko boye. Bino siko danse. Siko potika danse on faut comment na ajini. Alors tika la ngaiti. Bon, il va coller trop, mikolo ana. Ba 45 ans. Oh. Dans ces signes à 45 ans, il y a orchestre ni. Kende wana ozolo barawana na oyeba te ba mikolo trop à 45 ans. 45 ans bina ta yo moko vraiment boko la bana wa ta okoli sa bana te. Éducation ni non ta mata linda yana ti. Ala mfana ya parler penza kwa coacher bana bongo ni makambu. Amonga koli atiki misiki abota oboko la bana baba ala tana te. Mikolo bobe ndo bina bombe bina ba ni bongo. Na ebite fuka ba tika na ajini. Kotika na tika na ngati. Na tika na ajini. Ajini ngaza nango aja mukie Obo bena ba mpuku na ninga logique mpuku penza ba. Na ajini ni ka yo pe 45 ans ou bien yo 50 poani. Na tika na ngai. Na tika ngana mo funa balance. Funa bana selande libala. No bala penza ko funa libala yendo tiki obina. Libala on peut faire na position moi normal pe. Ya masolo ka changa bino tika na ngai. No ba danseuse ba ibolela mbongo trop. Bolela via ya kindumba petro ngava na chebiso ibwakunga yebi na deji bwakunga bavana kana parler penza ngaba lamba ba te master na nga na deji bwakun donc des gros bisous ma chérie donc voilà na deji bisika zali grande sœur no yana nga penza atika mutatika ba libele yona ngaba na za ba wela parler ba tika ba zipe ko ba zipe ba di ba chena sani ba tikeli mwana biso yo dami kindumba ya ndenge nini ngaso na sisi rep na ngala samba wanga na songi parler na lali pongi soki ezaki omela moke na vandi na meli na ngai eteke na bikenda te bedika so tokona mpala biso na bapale bamisusu ekaka ne shege na balabala envie bine na orchestre moko ne ndumba envie amiki ndumba ne na orchestre wana afingisa bango nga naza bongo te nga na mwana pale nga so eta na feningi na lemba soko yo ndiko tuna kwenti kwe ba oyebisa yo na impoli te na mal éduqué te na nga charité normal papa za papa ya ocha mutesika na ye o respecter mututu et le but que chose danser il faut manquer mututu o la soki ndeni faut de caleçon ti awate ndako balemba yo déjà ba para ba abandona yo donc éducation lembi nango ba para ba bia mwana na to bae na biso poni yango la bi ça revient ba danseuse est-il vrai ou archi faux? Archi faux. Et simbate ngam na ba noko na nga sénateur bo na fixa ba sénateur ebele kuna no fixa bango ka respect peke la venu wana be ngaba mwana na ye mutubulu yeke impoli kupa mukuse awa devant camarade na ye so na opesa tambote papa bonjour na kupa mukebo et simbate en tout cas merci beaucoup nous on pas Shida la mode c'est fait la question ne obi ke batumi baloba ngo ba danseuse ba tami tout passe wana bana o ba parents ba lemba bango déjà na bongo te za ngo ba danseuse te so tali pe bien comment na pe na bana ndako misusu o ba parents na bakuma isa bango lata na weza ngo normal lata o mo pepe ba camarade ne penza ba ye ba mo apena moi ne pena bimina kilocha weza ba danseuse te na ba miso ba parler ba beba na bango bakuma ko tsaka ba danseuse miso ba danseuse biso kutu miso ba bulu wana ba loba na biso to wana biso na ngote biso biso na ba éducation na biso to uta na banda ba libuma ba éducation uta fo mama na mo ko na no moi so mama da ko mo courager moi ne lata ko ça elorote moi te ka bomé déjà c'est ça danseuse mutaisi moi na lata bongo jamais ya na ngo bongo te nde bakanisela biso ya na ngo bongo mais idole na ona danse ezala nani nga penda zina bilao nga penda ya na nga zina bilao
Ouais, zina bilao. Abando beta biloko ni. Ye penda beta biloko, yo ebit. Ya beta biloko. Yo libele ko simba te. Zina bilao. Ka penda landa zina. En tout cas, merci beaucoup. Wana zina donc ba biloko wana beta wana bo kanis. Bon Fleury. Il donne les anana. Nga bibisiat. Bibisia. To senti na ba mai wana bibisia. Ngai. Ya ngozi. Ya tika ka boy. Tongo cho senti ke kende ka boy. Wa mwache boy. Da wala biloko bibisia. Bisika za kuna na mikili. Donc voilà. Amakanga trop ser wana. Ayibe sika za au petit na limpa. Alela fort. Ser wana ba ko ta danse na posaka. Ya bina nemba mbangu te pose malembe. Metonga télé mo satike mta télémi. Tonga oninga mta oningana. Voilà, en tout cas, combien d'années de jeune à maison mère depuis Kota? 7 ans que 8 ans. Voilà. C'est pas une messe à faire hein. Roumélie et Fleury. Patience qu'a ébélé. Biso da kamikaze. Biso da peta kamikaze. Biso da kamikaze to yakana ya mpepe wana biso En tout cas, merci beaucoup. Mais Shida ka ndenge to beta masolo, mais bande ko tout basolo na biso na monde entier. Tant batala bino ba danseuse bonde yo mo utolo ba tout à l'heure bozana na éducation na bino bo utanga na bandako. Musupe ba mitu déjà beba lango a Yesus na monde ngwana ale. Akomi na yeso ka ndenge mais bino pa la bino vraiment nde yo mo lobi ezala te surtout pas na Shida. Shida yo pe otika no danse mo koni obi ke nzoto pe zo pusana. Ba tu pe ba sepela na yo. Yo mo penza olo ba ngani zoto penza zo pusa ba poto bo silikata yo penza ozono na taille si yo kasi bon zote pusana si ngo bani il faut comme munene te o comme déjà mature yo ngaza lokwa yo mama oza marié oza taille bien oboti ba no mibale mais tant zoto zala nako nuna nga lelo te nga nuna nga lelo te nga zala ngai olingi libala te bala tala nga seko kino bala en beso wando ke luka kaso na monika papa bata ole ka to tonto mo boa kitoko wana bambongo na lokuta bala ngai ba moko te ya rabongo lingi de sangisa petro sa mutu te nga na ba soutenir nga na ba Paris wana ba ebele Armel Mora moto na Nzambe likala moto mwana para solo nga sangsa mutu nga na sangsa okay mutu mo boye na sangsa na badase jamais otika lo yo kono mnoka danser morote baloba Shida za orgueilleuse Shida za moi parti sur eka rep bomé na kwa na eka na téléphone boy izani okima karankine ba master na yo okima kanini ko finga na bia ba biloko bozala lango ya lekin ya na nini ezaka nini non kamuteke ya lekin nini te ya lekin mutu so azana eloko na yemo mutu yebele eloko na yo emso ko mona mutu tina te bo aba yibelo kanzoto bomba ko yibangelo kanzoto te ngada ba saka pona ngala mutu amba ndunduti biso bana bandundu yo yebi biso daba sala biso bien avant ti ozo kola nango siko yo botola ngani eza nango ka ke moral mutu so aye musala alinga kezala bien musu yo uta na moral no mobo na ndaku oyeka mona ba repo bando swana yo mona na kima babiloko wana ya teke pona buda ba ninga sonde ni te ya libongo te to seka na biso ya roseka mais mo pe ya mo musele senga fo face ovani pina mupanzi no concentré oui ya na ona ndenga mabete. C'est bien répondu. Voilà, Fleury danseuse nini oyondi marapenza bina danger. Et dans la maison mère. Et dans la peine orchestre na BCBG, na quartier latin et chez Fali Poupa, chez Ferrego na Jet Set, chez Fabrigaz. Danseuse nini oyondi mara. Un piqué. Oh bela ni mara ndeni. Bina danger pour bina danger siko o perso ba tebino mbale fara on dit manan biso kune tangi ba orchestre pa na bino na tangi papa chéri Jibem Piana pa Ferrego là pa Fabrigas pa Kofi Olomide pa Fabrigas merveille wa masala mso pa merveille mais siko guerre d'esprit ni la biso na biso ntenda na podium e ki na podium de biso na biso wana Shida tele mpenda bwinga na tele mi bwetanya tele mi bwe o sentir penza Linda zawana Messia zawana Mabel zawana Sarah zawana guerre d'esprit mutamto concentrer dans standenge na ye ngana olingana bine koleka Shida
shida po alinga bina koleka ngai tani po alinga bina koleka intel bongo nde makambo oke mutaleki mutu mutabina na ndenge naye shida ne bine naye ngapela bine na nga baninga bana bine na bango ngana leki bango te bango baleki ngapete mutabina ndenge na binaka bine leza la une particularité na okoto obina obina mingi loketo ou bien simo uto la sabiso bilo ra bibisia ou bien yo sala no ba mutuka ba générique bien kota ba rumba wenge afamaka tout générique rumba partout kende ngana binaka nyonso mena bambana na sepenza na ti wana domaine ngati na misana bongo te nga posa ka lo okandete puisse de poulet pena pa écartement okokanda ngote ouais condition physique condition de physique de ma casque na physique au travail nango to travail fort mardi to travail fort mardi travail penza to panza écartement mais mtu na ndenge binila abinaka so abina déjà panzana wenga ko panzana bongo te nga posa loketo yebikana simate kekara mom kekara minito to songo ka live kana to sa l'émission boy eloko lobi wana ti ata simanteri moi loketo moi eloko mo boy sima bena na bina boy dépendra na yo talaka ebela ba fan o balingaka fleuri simanteri 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 simateri balegi ekubelaka. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Shida, le mot le oui que comme singa. On va kufela. Kufela kat. Kufela ni. Ba koma ba ka ko kufela bandenga ba simateri. Iskola kakati. Ya ngwana koma na oso sana ta mukie mais faut moi décorer ça là ya bien pour ça bien. Koma na obongo faut moi ta ya bien moi simateri pe vimba moi ndenge moi ya système. Cimenterie. Voilà, en tout cas, voilà, merci beaucoup déjà Nachida, merci na Fleury, mais quand on est au bêta solo, n'a non pas Chida, non pour fan baola na biso partout dans le monde entier. On dit ma danseuse ni. Nandenge na biso génération na bino. Ah. Koboya pe ça na litomba te. Koboya rende trop. Les lorsqu'on me regarde, on dit malon attends moko. On dit maka merveille. À part merveille, on demandait merveille mais à part rien. À part merveille, na ndenge to kende le bandenge mo boye. Ah. Ngamoko. On dit que merveille Paul beta bino fort merveille ene lobby mais yo banda kala na maison mais banda kala te. Na banda kala bandi la simana haute merveille. Bandi la simana nga problème te. Et problème te. Nzela na yo yebite wana fu yamba yo tunyo avoyi mais dans émission bandaka wapi ponga pe na yena wenge oui au bina oui mutu foko bina ngala linga batu babina bongo esala pe biso fie o fende ba côté mo boy ata libando ke yo ta ba danseuse pende ya kin babina ka oui eza bien no boye poani ama sana nga bina bien net na binito boy na te bino mbalia to bina to sepeli so yamba biso mibale au CP la kutu makasi. Yamba biso mibale. Prochaine émission. Voilà. Merci beaucoup Shida, c'est bien répondu. Donc ne balo bararara, il faut vraiment qu'on dise ma mutu na époque nae. Donc so mutu osala musala na bien faut qu'on dise ma nenga batu bondima ngai belé. Betima c'est osala musala bien. En tout cas, droit au cœur. Ne peut on dit mara Shida, bondima Fleury, ba danser da wer enson ba sala musala bien ne peut Shida ndimi merveille. Il y a Fabrigas donc ça la rappelle bien. Mais voilà, nazano pas Fleury, obi ezan 3 générique. Nakati ya 7 jours de la semaine générique elle bosso déjà to mona yango ndeto lobeli yango rake moi visage moins et mon ani penza te par rapport à ba danseuse on a ce qu'on a générique ni lo bon retrouver penza ba danseuse en maison mère et beli ba charge ba jengi beli bo yokas faut talasi bana poto ba bitele ba somba ba bilongi de tout mona ngo bilongi opezali ba yebisi ba diemba mo diemba te wa ba Diemba, tozoti. Diemba. Tozotindika. Tokomata na diemba. Tozotindika. Nzambe nanga bandeko makambo oyo kalukeli biso o ba charge. O ambulance gangi charge. Donc Igor lui que ça va charge mon pesa biso pour porto kaka charge ngabi charge ni mo benga ba charge kasi igwete charge on peut beaucoup kango
mama na ngai na mimi mikumba na ba charge wana nde nazana so singaka kulaza kupa mkuse na bani ba mon charge ando takembala moko ba charge yango wana pa ba mola ki de ba display yo ezali na kati ya mobile ba charge wana charge eleki kilo même so ba gange eleki kilo ba ko mema bango te mais so ambulance ba mi charge wana faut féliciter. Merci beaucoup, félicitations à l'ambulance, félicitations à Goldberg, salutations et belé, Nabino voilà Goldberg, donc tu senti Toyoki, donc c'est bon. Mais oui qui na moni na clip wana Mireille Ngoy, oui ranson a utilisé trop côté ya display, hein Shida. Côté tout le monde est trop donc tout le monde est abimi figurante na clip wana par rapport ya bino eza pona nini donc esenga fo bazo figura nga na danser sa figura te nga kozo nga ba jara ba figura ka te esanga ni nga fo na bina nde bato ba sentir que na bina ka so ba télémission bazo image bo oui eza bien pour msou ko ta ba kola mona na été azate yango senga bazo e bongo zuate azua te tu poani ndeka telemi bongo la li bongo zua azua te ji de la forate moi boye mama makambo yo babi indie jango ka yango do mela ki te fleuri te eza na ka ke bazwa ke parti wana et ça lié bien oui eza te ke pour l'équipe biso du jamais donc to bina to longola abina na a débrouiller na mais yango msou au moins côté bazwa ki ya ba colante yango singa il faut bazwa e parti na lali o mélange on mélange OK Shida et le Beluana wana libanga te kitoko na ndeke ke bazwi kama ena on mélange ça libino zuwa ponga mutu mwa singa ba danser za wera ba monani na bango mingi te mirengo ina monani boko mosalele zuwa Mireille batie bon pour nani tonton do binako classement ne batiaki ya za équipe te yango senga kika ya kiwana tolongo banda ti kuna musika bon ninga bina na clip te mabeti ne babaki senga ya lala wana ba pese moi ji tonton bila surtout babi lala wana mela moi ji et ça le moi bien pe na Igwe de la forêt Igwe bazu ya ba lera lionte ba charge en tout cas le batara au news de Kina émission vérité polele voilà déjà merci beaucoup parce que tozo qui est déjà malé na souka émission na biso mais au Shida kan ndenge bande réunion sur bazona na biso we ranson na kati ya 7 jours de la semaine abetimo ba style pebele hein na kati wana na moni bino pe na kati ya nini wana koto bobini koto eza par rapport à stratégie car Igwe de la forêt ou bien ça par rapport à Talipé Ate na kota moi boepo ça la paix bien en tant que Wilson ou azapé moko oyaba icône ya musique congolaise ya musicien ou ba formé Petro. Oui, on a idéologie les rois de la forêt. Donc image ça est belé tout sali. Et ça générique te donc na ba clip est belé ou a beti ya ba modèle tout sali na biso. Donc pour ça penza album on a benga ki buisa pipa. On penza ça eloka makasi. Donc ayembi bilongi okuta za bilongi oluka na clip ité. Pour déjà talama kabataroka liboso kaka Shida moko yo wana kana be écouter Shida yo anazo kata makinu il faut komaka il faut komaka okomate faut komaka ça kali ma charge na robina na respect na musala ta omona ba biso nyoso nde tozala tozande moko te bandoki baza ben poli baza donc ça que ndenga comportement mutu omoni ngati to discuter na e ba pesa so suspension abi na pesi kutu o bango suspension bongo obino botika lelo ni ezanga donc bon ça mutalo bango ko abi tala kuna pesi fleuri na Shida suspension bongo bino botika lelo ni ezanga oui batena biso ba to se comporter bien to salelo moi mabe ba pesi so suspension bo bino kutu bozala na bino mituku bongo so bo sali mabe za po ba sa bino ni. Oui, on a les rois de la forêt, mon patron, à Salanga le Shida, ti lelo journaliste solo ya marié, bazala bazé belete. Donc ba o les cas na so tel misapi na bango vide, ba tsaka eloko lokwa yanga.
mais yo nous a marié, se respectera. Oui, si le lot on a une émission grâce à les rois de la forêt. Oui, na linga emingi na sala musala na toujours kitoko ba poto ba ebi na rempolite mutu so abengi ngai wato lobi mabe na sepe na ngote na zongi so na ndenge moya bien. Po ba te bele ba mona biso ba ndumba e koma ka tinda photo fongola boye sala boye jamais. Ngala muta ba jiwa na te ba poto ba ebi. Donc na ndenge na ngai ne nazalaka na musala na salaka ba pesa ka confiance pour ça dessus. En tout cas, on a pensé ande balobaka. Je confirme Maramushida lobby donc ezara bongo ninga lobby pour so tali par rapport à ba danser ba se respectera azala kati surtout na maison mère wana et puis na fleuri en tout cas na yokela bango makama mabete et ça vraiment coup de chapeau na bino et puis bokene toujours kana musala malam bongo au moins que et au sala bien à venir eza mulai voilà pour tout ce qui est déjà na souka ya émission fleuri na ebité ba fan tout balingara yo peme na Hugo de la forêt au ebisi bango nini et puis quelques salutations na numéro à contact na pesi bana po tonyo sombote babi yula boss mo grosso monument d'Afrique bazi wapi babi Samu Adido Sele Adido fleur mandangi yete nazo lela vie nazo zela ba tawana et ça langa moi bien babi recule pe na bo sanité babi mboshi li pasa bijou e diakam lekino yeyo aotaluka ka zela kaka ba tawana lo baki wana babi pe Patrick les balcons Patrick Mbongo bazi wapi ba charge ba charge igwalu ki la batwanga ye ba charge pardon donc aussi sangote numéro na téléphone est 089 760 53 12 089 760 53 12. C'est un code pour émission Orlando monde entier 00243 89 760 53 12. Yangoana. En tout cas, merci beaucoup Shida pour se séparer. Ba fan balandi ba retenir nini et puis ba salutation Kande Zalara. Oui, nga penda linga saluer batu o ba edanga ye. Na ba no ba yebi no numéro na ngate pona edenga na linga bino ka mingi Armel Moranzambe likala moto na Paris babi JC Pambu Jean na Belgique na bosanité JC Timanga na Belgique babota JC Atania bambote na yope na moi lembo salenga bien babi staff nanga toujours kingabwa toujours mabele lando poiti Diogo junior franc congolais yale babi Diogo franc congolais ya dollar fe na kati bambote na famille nanga le roi de la forêt merci na nyoso bana poto nyoso bolinga Shida bozaka confiance nanga na sa musa kitoko numéro nanga ezali 097 11 67 121 code des alises plus 43 97 11 243 97 11 67 121 Yangwana ou ata poso edengai ou edenga ou ata pepe na poso moi conseil pour tout linga pe moi conseil et ça la bien dans nos élabino. En tout cas, merci beaucoup, chers fans. Nous sommes déjà à la fin. Merci de nous avoir suivis. Pour les fans là. Salutations à Maître Guy Mansoa, on a Baro à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup déjà à vous. Et voilà, des annonces. Cédric Baramana. Merci beaucoup à Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Merci aussi à ma maman chérie, maman Katibaki, sa maman abondera toujours pour moi. Moussale qui est toujours qui t'aurait pas apôtre Léopold Moutombo na ministère Amen. Merci beaucoup na pasteur Olivier Temete mon pasteur. Merci aussi à toute ma famille. Je vous aime énormément. Maman Émilie Nzemba. Moi si à papa tous pepele ambeto na Londres. Balobi David Loketo alela Betty Masengo le journaliste préféré na ezara Betty Masengo. David Loketo na katami Kilwana ba bizu ebele et donc oui Bogar na katami Kilwana David Loketo et je pense aussi na Anita Kabamba Queen na kata London wana to zeloga yango ba jie yango na kin awe sala bien et salutations à mon grand frère chéri Nora Bana na kata Kenya champion KMB depuis Kenya salutations à vous salutations à Barcelone moninga champion KMB na Kenya wana non zelara ba koli wana sala bien leader Kava Blaise Kava leader na kata Kenya wana et Merlin moi si ki doro mama na Serline alors kololo boko moi si à Serge na kata
Kenya. Merci beaucoup mon frère Cédric pour les images. Espace Piccadilly avec le monsieur Kwami, hein, boss Kwami. Donc merci beaucoup na monsieur Toussaint. C'est Toussaint la carte Piccadilly babi espace qui toro ba pesa biso sa émission na carte matongi awa na lokolama, flat hotel restaurant Tokos. Voilà, boyara awa ça la bien et merci beaucoup na Cédric hein, pour les images. Cédric Baramana. Double merci pour Osa Moussala Moko vraiment. Makasi vraiment parce que le Tolobara travaillera pour nos fans bas là. Voilà. Merci aussi à notre cordon cordon, notre cordon Timothée Piana Serge. Voilà, il y a Mbinga, il y a Mwindu, il y a Maël, et là on a déjà tous parce que nous avons déjà la souka. Mbouiwe tout Christian notre DT. Merci beaucoup à vous et pour couronner les tout, je remercie notre boss l'ingénieur Rafungi. Nous merci infiniment papa depuis les États-Unis. Oumela Simban Zete Zala Zala pour Betima Senwa Zala Zala toujours voilà. La Congo promo number 1 et à site. Tout, ça m'engage que moi. Hein. Donc, News de King, toujours avec moi, Betty Massing. Voilà. Je vous aime énormément, chers fans. D'ici là, portez-vous bien et bien de bonnes choses pour vous. Prenez bien soin de vous, car toute vie est une vie. Au revoir et à la prochaine. Voilà. Shida et Fleury, bye bye. Merci. Ciao. Bonsoir. Bien.